Salut, 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 salut la famille, comment vous allez? J'espère que tout va bien par la grâce de Dieu. Moi aussi de mon côté, je me porte à merveille par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup à tous les abonnés de Miss Élongation. Merci de vous avoir abonnés à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez, partagez, laissez-nous des remarques, bandeko. Laissez-nous des remarques, naba remarque nabino, naba conseil nabino nde e osala biso to évoluer, e osala biso to bongisa to simba mwa wa côté misusu oyo tozo sala malamu te, naba remarque nabino nde esala to bongisa. Nalingi bino mingi balobi toza na mois de la femme. Toza na mois de la femme, mois ya mars ezokende ngo na kosila. Mais pourquoi pas te to souhaiter ba maman nyonso ba maman mayele ba maman ya bwanya ba femme sage qui bâtit sa maison. Pourquoi pas te souhaiter bango ba bonne fête de la femme ba maman bazo porter un plus na kati ya communauté congolaise. Pourquoi te souhaiter bino ba bonne fête vraiment nzambe alola moni o mosantu oyo apesa ka sagesse intelligence ayeba na kozala po d'attraction ya mayele na bino azala po d'attraction ya ba sagesse na bino donc ya ba intelligence na bino abakisela bino susu implice mayele bisika ezangaki bisika oyo peut-être bozalaki kokoma te nzamba abakisela bino susu mayele na kati na bino de peur que bo apportele biso lisusu implice na kati ya communauté. Je dis bien ba mama mayele, je dis bien ba mama mayele. Il faut pas mélanger les torchons et la serviette. Je dis bien ba maman mayele, ba maman ya bwanya. Ba maman ba portaka implice na kati ya communauté na pesi bino ba bonne fête ya mois de la femme et puis si quand surtout au bozali ba bonne fête bozé belé so na bina bando tanga ba kombo ya ba maman ya bwanya o ngage pas mal connu boza tellement ebelé vidéo na biso ya lelo eza pour na dédicace ya ba maman te vidéo na biso ya lelo eza na branche mususu mais toye kaka kosouhaiter bino to profiter lokwa toza na mois ya mars koko leka biso bete to profiter kosouhaiter bino ba bonne fête ya mois de la femme. Bandeko nanga leo toye kosola nini bandeko lisolo to solola toye kosola nini bandeko tozo beta masolo ya Teddy Dizo oyo azali ex soki na koko bengango ex aza ex musicien ya label Bibomba musique ya papa na biso Moïse Mbiye. Vraiment bandimi ya beteli baza na kanda, bandimi ya beteli ba fan ya Bibomba musique, bandimi ya betel baza vraiment déçu, très déçu na comportement na agissement na comportement ya ndeko na biso frère Teddy Diso. Même si problème ezali bandeko na ngai tozala mayele, même si problème ezali réseaux sociaux eza bisika ya kokabwanelaka na batu te, réseaux sociaux eza bisika ya kobendanaka bendanaka na batu te, réseaux sociaux ezalaka terrain ya korésoudre ba problème te. Au contraire soki oye na problème na kati ya réseaux sociaux ememeli yo nde kolo. Au contraire réseaux sociaux eyaka kotimola lisusu bamakambo mosusu okutu bato bayebaki na bango te. Yo ntango oye na likambo na réseaux sociaux ale banjoyi babimi. C'est bien, c'est bon, soki likambo ezali, soki problème ezali, si y a un petit souci, to régler ango à l'amiable, na coulisse, na privé, bandeko nanga. Nanjimite tangu Teddy, opusana ki peme na Moïse Mbiye, oyaka na media po yoloba na batuke, no ngane naza komo na nga Teddy Dizo, na ye pa Moïse Mbiye video yango yo, non, mais pona nini soki place okendaki to place ozalaki esimbi te mwa mbutu mwa benda so okobenda na yo foyela biso ka na réseaux sociaux mawa mingi bandeko nanga epesi pasi pe mawa kotala réaction so na koloba bongo réaction ya frère na biso Teddy l'homme de lelo l'homme de lelo vraiment séparation na yo epesi mabe makasi ba fan ya label Bibomba musique ba regretter makasi ba fan ya label Bibomba musique pe bandimi ya betel baza très déçu na ndeko na biso Teddy Diso malgré tout surveillance eza makasi malgré tout côté kuna balingi kopesa mbote na batu te balingi te mais façon ya séparation na yo na papa Moïse Mbiye vraiment esali malamu te eke bien te makasi
ndeko na nga mobali eke bien te makasi basala bongo te ata mabe ezali Moïse a père na yo so mabe ezali so pe Moïse alingi o solisaka bato madiabu te to ndeni te wa mukolo de yo na nandi na video na obi age na obi oza plus que 30 oza mukolo mikolo batritaka boye te oluki papa na yo papa ngai talanga boye nga boye na okoka te amutu a comprendre asala posa ya motema ya pe aza dictature te aza dictateur te po mutu akosola te mutu alia te mutu amela te non balobaka elo msunga akamwe mpe congolais so likambo ezali poani bozala na courage wana ya koloba bozala nango te poani bandeko soki likambo ezali to wana posa eloko fo koloba soki olobi te ndeni bato bayebaka yo oza posa xy ozomona même si oza na kati entourage omoni ke mutu asali likambo osepe nango te fo loba ndekwe likambo sali na sepe nango te koloba te eza te ke oloba na mafinga to make mutu respect to leze mutu te eza simple elo osali basala bongo te sili nango omoni fo yeba kovanda na bato ke na place o biso bino na koloba biso to bino communauté congolais ekomisa réseaux sociaux nde tribunal ya résoudre ba problème wana eza malamu te bandeko Teddy Diso façon ya séparation na yo na Moïse Mbiye eke mabe makasi même si problème ezaki papa na yo aya na yo avie na yo sopoke na ndenga bana matete vie na yo osololi na vie na yo ke vie talanga mais façon ya séparation na yo to boyi te façon ya séparation na yo ata bapekisaka bino ata bakangaka bino epa Moïse Mbiye ekoma nango quartier latin Olympia badanseuse babimaka te bachanteur babimaka te to boyi te mais façon ya séparation na yo na mutu alakisi yo nzela ezali malamu te bandeko tokoyoka frère na biso Teddy Diso ndenge azoko expliquer que eza na bato bapesaka ye prophétie 3 fois ke baomona ye na Moïse Mbiye ngai etant que mutu pe asaka ba analyse pe mutu eraisonna kitoko makasi na chou frère moko ya bien chou frère et à lokola cerveau si je peux dire ça chou frère et à lokola cerveau na biso mutu et à lokola chou frère boule lokola chou frère donc ngai miselongaso nazaka na chou frère donc cerveau na eraisonna kitoko makasi na meki ko réfléchir moke frère na so Teddy alobi bapesaka ye prophétie mbala misato bayebisi bazomona ye pembeni ya Moïse Mbiye eya deya prophétie mais ndeko na nga yo savourer Moïse Mbiye pe bien te yo bapesaki yo prophétie nzambe atalisa ye basala nzambe baomona yo pembeni ya Moïse Mbiye o savourer nanu Moïse Mbiye bien bete okati bénédiction na yo na nzela na katikati bomonde bobebisa bacarrière na bino bayembi ya mikolo suka bomonde bobebisa bacarrière na bino mawa mingi bandeko toyoka Teddy Diso il y avait des gens et tout, j'étais là aussi à côté du pasteur et puis après na scène il y avait du monde public et à beaucoup à scène na micro na loti na la mouti et j'ai un ami prophète et Exousia, je pense Nericha Ebie Aïbi Sanga en 2016. Je te vois avec le pasteur Moïse Wota Moïse. En 2016, il n'y avait pas de contact. Même pas de numéro de téléphone. Il y avait rien. En 2016, il n'y avait rien. Il m'a dit ça. Non, Aïbi Sanga en 2016. Aïbi Sanga en 2017. Aïbi Sanga en 2017. Pasteur Moïse Bosola, tu sais, il veut mourir seulement pour vous. Je vois ça. Aïbi Sanga en 3 fois. Donc vous n'êtes pas seulement artiste, vous êtes chrétien au départ. Je suis d'abord chrétien. Avant d'être artiste. Bandeko na nga toyoki Teddy Diso ndenge alobi camarade na ye ya prophète ayebisa ye 3 fois baomona yo na pasteur Moïse Mbiye ndeko na ngai ya nanga mobali ndeko Teddy nga na koloba ke kolongwa na yo pembeni ya pasteur Mbiye ya lokola obungisi bénédiction na yo so na koloba bongo
parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas pour rien, Nzamba talisa qui prophète na yo, que aomona yo te dit, pembeni ya pasteur Moïse Mbie, c'est pas pour rien. Ozomona, malgré tout, makambo ndenge zo leka kita faki oza na maîtrise. Ozo comprendre. Faki oza na maîtrise de père que o saisi bénédiction na yo, omoni, o saisi lipamboli na yo, o nzambe alakisa ki na basali ya nzambe po na yo. Mais yo ka nzembo mi bale apamba. Na contrat on kende ko signer ya 20 ans, okokisi pas même 20 ans. Ye lelo, ebi me aneni, ka ne oyo, non? Lelo, bimi ka ne oyo. Pas même 2 ans, pas même 3 ans, yo quitté déjà pembeni, ya vision na yo. Ozomo ande bo beb sa carrière ya. Mbongo. Ikambo na mbongo. Ate ibako mikobomana pona mbongo. Oui, c'est comme ça que c'est parti. Pasteur il me suivait depuis longtemps. On est déjà au réseau et tout. Parce que à ce que j'ai compris, et ça parmi Babiloko et ça, le pasteur a produit une autre. C'est-à-dire à sentir que tu as envie de la chose, à sentir que tu es passionné de ça, et tu ne fais pas ça pour un temps, voilà, à sentir que musique et ça, et l'okono, c'est ton truc, et puis il a vu ça, parce que j'ai pas arrêté de travailler. Depuis 2016 ou en 2015, j'ai sorti des tubes. Non, vous n'êtes pas cousin, vous n'avez pas des liens, parce non. Que les gens peuvent prétendre que peut-être un Teddy est favorisé, non, il est venu, directement un album. J'ai jamais connu, j'ai connu le pasteur, mais comme une star, je le voyais à la télé, comme tout le monde. Mais connaître, il y a que personnellement, non, je ne connaissais pas, jusqu'à ce que Dieu a créé cette... Parlons de l'album Kimia. Pourquoi Kimia? Ils peuvent poser aussi des questions. Et dans cet album... Voilà, bandeko na ngai, ndenge frère na biso te dit, akutanaki na pasteur Moïse Mbie, et puis prophétie bapesaki ye ke molakisi na ye nzela ezali Moïse Mbie, ye moko abebisi makambo na ye. Vraiment oyo ezalaki kaka tomeka mokie kotalisa biso ndenge ndeko ye moko azo témoigner na monoko na ye ke muninga na ye prophète nde apesaki ye prophétie 3 fois azomona ye pembeni ya pasteur Moïse Mbie. Mais pourquoi yo okite papa Moïse Mbie très tôt? Pourquoi okite bénédiction na yo très tôt? Pourquoi papa? Peu importe problème, citation, tu n'allais pas faire ça mon frère. Voilà bandeko nanga. Balobi bandimi ya cité Bethel baza ya kosilika makasi, bandimi ya cité Bethel balobi comme yo te dit oye kokosela pasteur Moïse Mbie makambu bakotika yote pièce contre pièce. Cela veut dire bakobimisa nyonso tout. Tant yo ye olobi ke o bapesaki yo $20 bafuta ko $20 par mois. Bandimi ya Bethel babimisi video non zo compter ba $. Ozana $, bapesaka yo ba $, yo zo loba nini ozwaka $20 par mois, lukuta déjà. Bon, tokei na frère na biso Katelena, frère Katelena lobi, certaines personnes finiront par ne pas faire du bien aux autres. Soyons humbles et apprenons à respecter la main qui nous a secourus. La main qui nous a secourus lorsque nous avions besoin. Voilà, frère Teddy, mon diminution que cité Bethel à lobby, certaines personnes finiront par ne pas faire du bien aux autres. Soyons humbles et apprenez à remercier la main qui nous a secourus lorsque nous avions besoin. Voilà, Toleki sous mon cher frère, même si le pasteur est très mauvais, mais souvent, souviens-toi d'un peu de bien qu'il a fait pour toi, et cela te permettra de témoigner ses bienfaits, d'ingratitude. Frère Nabiso te dit, manière ya séparation na yo kande na uchi koloba, eke mabe makasi, ponanga, mon frère, fallait qu'il o garde na yo silence. Fallait que vous gardez non silence.
o garder na yo silence ata batuka bamona kaka Teddy aleka lisu na Bethel te. Ndeni Teddy aleka lisu na Bethel te. Ndeni frère wana kutu ayembe lelo amona na lisu te. Mais façon oye kobima na réseaux sociaux osali mabe makasi tala batu ba considérer yo na bandenge nyonso tu so kutu contrat o ya $5,000 o signaki na Moïse Mbiye o respecter yango te. O leki na caméra o lobby ke bafutaka yo $20 point soki 23 soki $20 point soki combien wana et bon sikobi côté oyo kokende ato signer contrat ya 20 milliards de dollars nde ozala reconnaissant hein papa monde bobe sa carrière awa bana cité Bethel batomboki mon frère mon cher frère même si le pasteur est très mauvais mais souvent souviens-toi d'un peu de bien qu'il a fait pour toi et cela te permettra de témoigner ses bienfaits d'ingratitude. Toleki, la Bible dit, tu obéiras que ton Dieu seul. Mon frère, laisse ceux qui sont aveugles rester dans les ténèbres. Va chercher ton salut, parle bien avec tous. Dieu seul sait ce que tu traverses. Dieu seul sait ce que tu traverses. Même quand on t'insulte, dis merci Seigneur pour tout ce qui se passe. Oh, mon frère, ma sœur, faut tu na ye moko no. Bo ba incité tendeni. Bo yo ye komeka. Yo ye kikocha musapi na nini ya nkoba. Oh, YouTuber. Oh, YouTuber. Oh, même si les gens l'insultent, les gens vont t'insulter, bako kundelelo na ba vidéo ya kala oh kutu yo bosana. Yanolanga losambo na sala na bosana, losambo akukubi ya na pesi na miso bato, aboy na mema eleki nga moto, nzambe na nga yebi epekise lote o yaya na nga ye. YouTuber bako bimso na ba vidéo bosana kala. Hey, toleki. Le silence est niais, mon cher. Montre. Toleki bandeko. Ndeko na msa lobi. Le silence est niais, mon cher. Mentor na yo, peu importe. C'est. Oyo bosangi français na lingala nde o mwasi. Nzombe. Le silence est niais, mon frère. Matoi na yo, peu importe. Garder silence devant a garder silence sur ndeni yesa ningisi zai oh bino yote biso za kamata matière biso za bata ba matière ya bio oh tangu ya yebo biso to zui matière pian a garder sous silence ndeni Teddy yo pe yara ozong sa réponse bata cité Bethel batomboki hein réponse ya Teddy sur la question du contrat ezalaki clarté il répondait avec beaucoup d'hésitation. Et on sait lire sur son visage que eza lokuta. Réponse na yewana. Voilà. Réponse y a Teddy sur la question du contrat. Ezala qui clarté. Il répondait avec beaucoup d'hésitation. Et on sait lire sur son visage que c'était lokuta. Ezala qui lokuta. Réponse na yewana. Lokuta na lokuta yo Teddy yo kokosa biso moni so ba nikie. Il a eu le contrat et resté avec ça pendant 2 semaines. C'est-à-dire, il a bien et compris s'il n'était pas pour le contrat, il allait signifier. Pourquoi accepter et tu reviens encore pour te plaindre? On dit qu'on a soni bakangaki o misu. Hey. Donc, frère Okosi, si tel est le cas, son message sur le vidéo peut ekoki kozala lokuta. Au monde bebisi carrière. Ikamona ba fan. Au monde bebisi carrière. Batu bakangyo de lokuta. Bakangyo lokuta. En vrai, il avait simplement besoin du contrat. Et son salaire ne lui plaisait pas. Et voilà pourquoi il montrait beaucoup de réticence par rapport à la question. Oui, yango alobi bazwaki temps yako discuter. Moi je pense il n'était pas d'accord mais tala kaka ozwingolu ba produire yo et pas Moïse
okosala nini? Je crois qu'il dit la vérité. Yo lungwa aloba vérité wapi? Amwa mukie basi bakangi na makasi. Vous avez raison. Il a beaucoup hésité sur cette question. Les basses n'étaient pas bonnes. Aïe aïe aïe. Le jeune s'est laissé bluffer dès le début. Les jeunes s'est laissé biffer dès le début. Toi français. Frère K, Dieu te pardonne dans la vie. Il faut toujours apprendre de garder silence, mon frère. Hey, hey. Et puis, misusu bazo bimisa banzembo ezo betate, ezo yokanate. Mais yo batu nyonso bayebi nzembo na yo, mon frère. Si tu veux aller plus loin, il faut avoir la reconnaissance. Ah, biso tozaka awandeko. Reconnaissance po wa musicien, mikizi na yo, obebisa carrière mikizi na yo pamba. Namoni mabe alobite. Le frère pour Moïse Mbiye, il a été clair qui fanatisme nde ezoboma bino longwa. Batwala mamba longa yozo yele mamba fanatisme mbanga zaku. Mazabu nde eza ya bandoki. Zala libre mon frère. Il faut profiter avec ton talent. Longwa na ba humiliation ya $20. Nzombe. Frère Teddy, il fallait pas. Na mona yo epai ya frère Michel. Michael. Ozalaka nasima. Mais pasteur Moïse a sali que mokili et mona yo. Frère Teddy, sois reconnaissant. C'est important. Batu ba yebi na dès le commencement na yo. Bango yo. Ba mona yo pas frère Michael. Frère Teddy. Batu ba mona yo pas frère Michael. Ozalaka na chorale kuna na sima. Mais Moïse mbi a sali obima. Reconnaissance. C'est très important. Yo vraiment au père de bénédiction na yo. Ah, à père de bénédiction na ye. Maman na biswa leli. Alobi mutu azaka ka mutu courage dadi mbi ye nzambe azatata. Yo kabata betel. Mwana mabe ingrat. Azangi diagoneste te on. Mwana mosali. Ata azana ba makambu na ye. Souviens-toi du bien qu'il t'a offert. Souviens-toi du bien qu'il t'a offert. Ingratitude. Trop c'est trop. Talaba Teddy misusu. Ye. Bandi miakanda. Trop c'est trop. Talaba Teddy misusu. Ayaki na Betel atatina te. Lelo passé Moïse apesi yo forme. Keba lisusu na passé Moïse mbiye. Bandi miakanda batomboki. Bandimba tomboki. Papa ngai tika kolobela ndeko na yo boye. Alobi eloko ya mabe te pona papa na ye. Ngwa. Keba na bilobela na yo. Mame e yindia. Keba na bilobela na yo. L'humilité manque vraiment aux Congolais. Triste. Pourquoi koloba mon frère te dit il fallait garder silence. Au moni ba épreuve, au moni ba retombé. Te dit osa vraiment ingrat. Vraiment félicitations à tonton Espérant. Boye bisaye atika makelele na ba réseau et biso nyonso toyoki réponse na ye. Na koloba déjà sur le contrat ici. Déjà Teddy signale que dans les contrats, il ne devrait pas bénéficier comme il faut. Oyo est commis bêtise, donc buzoba. Mwana mabe. Longwa kuna kende majabu okosila ingrat. Emame. Congolais bima na distraction. Ezomona na ale unique garçon oyo azalaki juste na besoin kaka abima. Mais pasteur on dirait a respecta ki contrat selon ndenge esengela kite. Réponse na ye eza très clair. Courage ekosima kaka longwa. Ingrat. Dans l'autre vidéo tu as dit il y a 20 ans depuis que tu es dans le bibomba musique. Ici, tu dis, c'est depuis 2015. Petit Suzuki, c'est un bon chanteur. Petit Suzuki, c'est un bon chanteur. Chaingenge Eric Tuti. Il y a aussi Piché Kikela.
Frère Michaud, tu les écoutes encore. La rébellion, toutefois, bonne chance. Oh, mon ifona bandelango. Aza mutu abwati elongi ya mwasi ya Laure Lombo. Ingrat, dans l'autre vidéo, tu as dit il y a 20 ans depuis que tu es dans les Bibomba musique. Ici, tu dis c'est depuis 2015. Petit, Suzuki. Et Suzuki, c'est un bon chanteur. Chaingenge, Eric Ituti. Il y a aussi Piché Kinkela. Frère Michaud. Frère Michaud. Piché Kinkela, frère Michaud. Tu les écoutes encore. La rébellion, toutefois. La rébellion, toutefois, bonne chance. Bandimia Bethel Batumbo Kia. Quand vous prenez position, c'est comme vous avez du mal à attendre. Comment un label qui n'a même pas encore fait 15 ans aura des artistes à 20 ans au sein de cette même boîte? Si j'ai bien écouté, c'est comme s'il disait qu'il avait signé un contrat de 20 ans à Bibomba. Bon, ma toyune kufoyo kakite. Vraiment, azalo kutamoko. Hey, laissez celui-là. Il va lire l'air sur les écailles du poisson. Moi, demi-succès azui épais vertige. Et pourtant, plus talentueux qui lui sont dans l'oubli total. Hey. Azalo kuta contrat ya 20 ans po bibomba ngo ya ye. Mbwa yo tedi babi ozalo kuta contrat 20 ans bibomba ngo ya yo. Avec son ingratitude batu misusu bakokoma na pasi ya production na bibomba. Voilà bamakama boyange pesa batu mayele no. Moïse Mbia yamba esu n'importe qui te. Ale Trina yela so banjembo kuna Trina yela so banjembo. Maman biso alobi Bill Clinton est très grand animateur. Rébellion et Bomaye bakunda sans voix bakunda sans croix. Bakunda sans croix. Tout bien. Bill Clinton est très grand animateur. Rébellion et Bomaye bakunda. J'aimerais bien comprendre aussi. Rébellion et Bomaye bakunda ye sans voix sans croix. Bata Bethel boakande. Bata Bethel non boakanda pardon. Lui Clinton aza vrai animateur mais bakunda ye sans croix. Bata Bethel bino bongo na tedi. Bino bongo na tedi bata Bethel. Vraiment, il pouvait même quitter Bibomba sans faire de bruit sur la toit. Fako quitter na yon sans ça la bruit. Il pouvait même quitter Bibomba sans faire de bruit sur la toit. Nyonso oyo po kaka abimisa Moïse mabe. En tout cas, batu ba conseiller yo mabe. Message sur les réseaux sociaux bako sakiyo. Bonne chance. Bakosi ndeko na biso wana ka nani wana suki era mtaikosi yote njombe. Mon frère te dit on ne se déconnecte pas de sa source. Voilà, source. On ne se déconnecte pas de la source car tu risques déjà ton ministère. S'il vous plaît, longwa katina piège ya Satan. Bandimia Bethel. Ye moko Satan ye. Frère te dit kibonzambe eza wapi. Verset oyo bakoma na Bible de garder silence. L'Éternel combattra pour vous. Na Bible na yo ezalakate. Ça c'est une confusion. J'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. Ingrat, tu es malheureux. Ingrat, tu es malheureux. Ingrat que tu es. Ingrat que tu es. Malheur à toi, mon jeune frère. Ne pense pas que en disant toutes ces choses, tu arriveras au sommet. Il faut être reconnaissant dans la vie. Mon frère, si tu es aujourd'hui lelo, c'est à cause de Pasteur Moïse Mbie et kokanisate oza lobby bien keba ozo kende na chute comme conseil. Soki olongwe kende na kinia. Luka bénédiction ya mutu oyo
asali yo ozala oyo aza papa na yo. Nzambe yo poke mabe yo. Solution eza solution te ata ofingi Pasteur Moïse akolongwa Moïse te. Au contraire azokoma ka eza pasi pe mawa kotala yo. Pardon mbadi. Succès ya nzembo kaka moko. Souviens-toi esika ouchi please. Tu es bafingi nzombe te. Mon frère, tu as mal agi envers le pasteur Moïse. Mon frère, pourquoi tu as oublié d'où tu viens? C'est la malchancité. Et Dieu n'aime pas cela. Heureusement que les archives parlent à la place du pasteur Moïse Mbiye. Petit, tu es aventurier. Celui qui connaît le pasteur par ses chansons, il saura comprendre quelles sont ses compositions, même si c'est une autre personne qui chante. Oza lokuta. Donc il passait Moïse Mbiye muta composa ki lelo to soufenam. Lelo nayaki maboko pamba yeyo lelo Moïse Mbiye atombolinga lelo nazalaki neloko te yeyo Moïse Mbiye atombolinga lelo nazalaki ngaya lelo baseka yeyo lelo bibomba musique etombolaki Teddy Dizo lelo Teddy Dizo ok mabe moko. C'est que Dieu lui pardonne, car il connaît Dieu et il sait que sa colère est très dangereuse. C'est pourquoi, sachant que Dieu aime tant l'homme, il multiplie le mal contre Dieu en se servant de l'image de Dieu, espérant être épargné les jours de la colère divine. Ainsi, plusieurs esprits faibles vont trahir leurs semblables. C'est l'œuvre du côté là-bas. Pardonnez, chers frères. Par cette émission, je comprends maintenant que Teddy est manipulé par le mauvais conseiller. Mon frère, même Dieu n'est pas content de toi. Mon frère Teddy, pourquoi as-tu laissé le Madjabou te séduire comme il a fait à Binobo Tikape Madjabou te zombie. Je crois que tu as le temps pour te repentir. Reviens-toi 3 fois. Reviens à toi 3 fois. Ton prophète t'avait parlé de Moïse Mbiye avant. Même que tu le racontes, mon frère, Dieu ne se trompe jamais. Yanga na ucho lobate. Nzamba ko sakatin, yo nzamba la kisi prophète non 3 fois. Harmonie pas Moïse Mbiye. Siko kimeli ni ata Moïse Mbiye azamabe. Yo bepsi prophétie na yo. Mama papa. Vous aimez soutenir les soi-disant pasteurs. Arrêtez d'insulter Teddy. Kolokota où est la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui élève, pas les hommes de ce monde. Moïse Mbiye est saint, pourquoi critiquer Mike ou Madjabou? Lui-même, maître des œuvres de la chair. Il est même souillé en grand caractère. Il est plus pur que Mike. Il est dans les réunions, dans les nuits. Fantasisme de ezoboma. Yo na moni olingara yo zamta betel te tout temps va commenter ba ta betel. Non, il faut réfléchir un moment. L'émission est tournée sur le plateforme de Monsieur le Pasteur. L'artiste n'est pas très à l'aise au sujet du contrat, mais il nous laisse un trait d'union en disant que d'abord c'est pour l'amour du Christ que l'on engage Batu Yamayele va comprendre. Méchant, suite à ton ingratitude, ça va pousser Pasteur Moïse Mbiye de ne plus donner l'opportunité aux autres. Tu as encore une longue chemin devant toi et alors sois reconnaissant à la personne qui au moins t'a ouvert ses mains pour te faire de toi une vedette vraiment. Kotondo Salima Beya Teddy. Les problèmes entre notre frère Teddy et Pasteur Moïse Mbiye, un pasteur bien
Mais nous sommes des chrétiens, alors nous devons avoir avis d'abord chrétien et rempli de compassion pour les dieux. Personne, le frère était dit, a bien dit pour lui. C'est difficile d'évoluer avec le groupe de pasteurs, mais c'est sa décision. Respectons juste. Ah bon, ce qu'on fait, le banana m'a $20 na kacha média. T'es dit, n'a bien combien de fois. Mon frère, laisse-moi te dire que tu es allé vite à Bessonnier. Nzombe. Tu es allé vite, mais sache que ce n'est pas à cause de cette petite incident que tu dois plier bagage et t'en aller comme un lâche. Le français dit que le linge sale se lave en famille. Réfléchis parce que on ne se crache pas sur la main de celui qui te nourrit, s'il te plaît. Hé hé. Teddy, abazo bengo bambalebele. Teddy, na bengo combien de fois? Quand tu as signé le contrat, il fallait, tu as signé le contrat, tu faisais seul. Maintenant, pourquoi, quand tu as retiré ça, tu viens sur nous, tu viens nous dire pour que nous en fassions quoi, cher frère? Franchement, nayebi yo kaka na chanson ya lelo avant d'avenir chez Pasteur Moïse Mbie, tu chantais quoi? Et ya te dit ya robimisa banjembo yemba qui avant ok pas Moïse Mbie. Il y a quoi dans tous les églises? Il y a quoi dans toutes les églises de réveil? Ça c'est du politique ou polémique. Les églises et autres églises basali Nzambe. Ah, c'est quoi au juste? Koto yo Denis Lesi contre Kalambai, Marcelo contre d'autres pasteurs, Moïse Mbie contre Teddy, Botika Teddy, 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 ah, bazo bengo ka ba combien de fois? Teddy, na bengo combien de fois? Est-ce qu'il te prend, papa? Ah, au-delà de tout, tu n'avais pas de succès, Yaya. Tu te rappelles, Natika Yesu atombwa malibela. Tu n'avais pas de succès, Yaya. Moïse t'a pris. Monde méchant, vraiment, toi, Nzambe. Vraiment, toi, Nzambe, apambola yo. Ok. Mwana ba piéger yo. Oteki Abraham basali boza na babezi solide te babazi basali ya Nzambe boza na babazi solide te ya libos ya basali ya Nzambe boza na base solide te ya liloba ya Nzambe. Et pourtant je t'apprécie au sali erreur te dit c'est ton ministère que je combat eza ya yo pe na élévation na yo dans 10 ans okoluka conseil. Njombe te dit on ne se crache jamais sur la main de qui t'a nourri. Te dit on est très important, Te dit Omoni, alors avant de faire une chose, il faut bien réfléchir. Omoni maintenant Siloé abimisi maloba yomoko olobaka ke bibomba nde ezo gérer yo. Alors il fallait que tu trouves ça normal tangu batieli yo balimiti keke. Abaluki na ye ekomi likambo ya $20.8 par mois. Congolais peuple lengi. Petit, tu es ingrat, vraiment. Pasteur limbisa ye. La vengeance est à Dieu. Vraiment te dit nani akosi yo mawa. Mwana mabe. Bandi me betel de bazo sasa te dit. Nzombe. Les adorateurs du pasteur Moïse Mbile, il faut arrêter ça et laisser Dieu agir. Parfois, le pasteur n'est pas au courant de vos pièges contre pièges. Tu as gardé tes intérêts sans regarder l'amour pour l'œuvre de Dieu. Cette bouche qui nous fait dire des choses, c'est pourquoi elle est le premier organe à se décomposer après notre mort. Le gars a oublié tous ses adits et croit qu'il va aller loin.
Dieu déteste les hommes ingrats, surtout les comme l'ingratitude nde batu baboya wa. J'ai aimé l'exemple d'Élie et Élisée que tu donnes je donne raison à Jésus qui dit ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. La parole de Dieu la parole de Dieu est un vie et non des simples paroles à l'air. Moi, je pense que cet exemple, tu devrais bien te servir. C'est vrai aussi, la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord. Voilà, le oh, bah passer, bah passer, bah ça mature. Les questions lui posent étant comme une prophétie. Un mauvais petit que Dieu aide le frère Moïse Mbiye et comme conseil, sois souple avec ton entourage. L'amour que tu as pour Dieu et bongwani et comme amour que tu as pour l'argent, c'est vraiment honteux. La main qui t'a nourri, tu bazolo bakaka la main qui t'a nourri. Yo. Alors naginganga, le nzamba tombolinga, lelo ye. Azela kite o, lelo nzamba tombolinga, tu bazolo bakaka l'amour de l'ingratitude, la main qui t'a nourri, te di loboko oyo epesi yo mai na ntango ya pasi babosanaka yango te malgré problème papa. Hey. Te di sois reconnaissant. Ses propres paroles les rattrapées. Espérant est un prophète. Tu n'es pas chrétien, tu es musicien chrétien. Si tu étais chrétien, tu n'allais pas nier ton frère Moïse. Tu es vraiment ingrat. Il dit la vérité sur le fait que le contrat n'était pas à son avantage par sa façon de répondre. Ici, ça se voit et je suis désolé pour ceux qui pensent que l'exploiter les gens qui sont en position de faiblesse, c'est mieux que les réclamer ses droits. Bon, on doit réclamer dans les réseaux sociaux. Fallait garder ton silence, frère. Tes paroles t'ont rattrapé, mon frère. Raison pour laquelle on dit toujours Mutasala yo bolamu, ata asali yo mabe, zala na réserve, que Dieu seul prend soit le contrôle de tout. Yango yo muto okomi titre ya live na yo oyo na classe otanga ki bassine de ponctuation te 100 points, 100 virgule. Congolais. Nani sous kuna bosani signe ya ponctuation. Nzambe. Petit à la sage, la vie a des réalités. Espérant tu étais prophète. Rien. Tes propos, paroles vont te rattraper, mon frère. Merci pour ton ingratitude. Mon frère te dit, tu es mal parti, mon frère. Tu verras la suite de ton comportement. Te dit, la loi de la reconnaissance est très importante dans la vie. Tu es au présent, mais n'oublie pas le passé. C'est ça, te dit, n'oublie pas le passé. Te dit, na bengi o combien de fois. Bato bazo benga te dit combien de fois, baonde bato ba seksangai. Te di dizo, osilisi ngai posa ya kosunga moto na vie. Quelle ingratitude ya vrai. Merci, bapesa na mbwa ya solo penza. Te di batu ba benga yo 3 fois, ba onde ba bangisanga. Ferme la porte. Ferme-moi la porte, papa. Batu te di, dizo, batu bazo benga yo 3 fois, ba onde batu ba bangisanga na ba commentaire. Toye awa. Te dit à Sopanie, c'est triste. Contredire ses propos paroles et nier sa propre signature, ça c'est dans le sang des Quinois. La même chose le cas de Eli Meshach dans TP et les autres. Illustrer mes propos. Tonton Espérant. Ce gars-là lui a posé une bonne question vraiment. Malgré il fait des choses comme Sankara de Moïse. Dans la vie, il faut être reconnaissante, frère. Tedio, Nalobi Tedi, si cette passion et l'amour pour Dieu qui t'a invoqué quel que soit problème et s'il Noko.
Noko Teddy, Teddy, bah, comment ben on a Noko Teddy. Un prophète et la question a reçu bien sa place, vraiment. Tu dois beaucoup à Moïse Mbiye, Coco. Félicitations pour tes questions envers Teddy. Moïse Mbiye, lors du tournage, tenait le micro, voire même courir pour Teddy. Donc, il avait donné corps et âme pour produire Teddy, mais le monde est méchant. Ah, Teddy, la vérité triomphe toujours. Teddy, tu vas bête ma coffee, talent on joli coffee. Même vous qui commentez là, n'oublie pas que Moïse c'est un oint de Dieu. Tu risques de t'attirer. Pardon. Mon futur étoile, que Dieu te prépare, viens par ici. D'abord, lobby, opportunité, ekoye la yo zala maele. Opportunité yela ya za maele nandeni. Si, bino kansi nde ya baby sina Moïse Mbiye. Na ngo linge so produire. Yo kansi place esika pour azui contrat ya $5,000 à Niango. Contrat $5,000 a comme si yango 20,8 $ par mois. Esika ok kozwa contrat ya $10,000 nda ondima. Oh, yamba benga ko baby sa carrière. Omoni. Po muto yo apesi yo lipa. Muta apesi yo lipa o wangani ye. Oya apesa o mele chinde ondima ye. Non? Personnellement. Muta apesi yo lipa o wangani ye. Oya apesi o mele chinde ondima. Non? Abebisi carrière na ye. Bino ba musicien na biso ya kisasa lo bo oyeba te yangwana. Elo bozo bossa na nde yangwana boza ba musicien carrière na bino c'est très important. Frère Teddy Kibonzambe eza wapi verset oyo bakoma na Bible de garder silence l'Éternel combattant pour toi. Abosani yango pona majabu mama. Mon cher frère, pourquoi as-tu laissé abosani abosani nyonso. Ya Teddy abosani o. Ya Teddy abosani o. Ya Teddy abosani. Ya Teddy abosani o. Babi liboko epesa ki olipa na tango apasi babosa na yango te. Yo kasi bisika yo okende kuna nde so signer contrat ya 10 milliards nde ozala reconnaissant. Ozala reconnaissant jamais. Bota penza ta bino mon Teddy. Bota ya Teddy ndenga okonte nzimi. Ata bino moko. Ya Teddy penza zo konte ba dollar boye. Ebela ba dollar o ya Teddy azo konte. Après un sima yango loba ba pesi ngambo mukie. Wa mte ama bien ya Teddy. Ya Teddy oza mote ama beko. Bota ma konglo yo ke longi. Ke lengi. Viens voir Moïse Mbiye, il est un serviteur de Dieu. Je le sens-tu vraiment, Nous là, même nous chantons correctement, style Mbiye, mais le monde. Comme si oyebaki question na yo à propos du contrat. Donc Teddy obosani nyonso oyo olobaki na émission oyo. Donc Teddy on dirait le cas na émission moko boye maloba ekangi. Maloba na ye moko ekangi wapi passion na yo oza nango pour Dieu. Ok kolanda mbongo ailleurs tala sima zonga moto. Frère, sois juste et sincère, évitez ça. L'ingratitude ce n'est pas bien. Amoni tocha no. Elonga Teddy. Teddy nenga ozwa signé contrat. Teddy. Ebela ba dollar oyo Teddy. Ya Teddy. Ebela ba dollar openda ya Teddy ba dollar. Azo compter ba dollar. Ebela ba dollar oyo ya Teddy ozo compter vraiment. On y ingratitude ya modèle oyo ya Teddy. Ya Teddy pourquoi ko sa boye? Pourquoi oko sala boye ya Teddy Denis lesi pa lobi zongisa mbongo. Ya Teddy Denis lesi lobi zongisa mbongo a contrat. Pas Denis lesi abi bon a contrat zongisa. Po yo signer un contrat pour na 20. Bon Denis 20 na ekokite yo milongoli. Yo milongoli avant bongo bon a contrat zongisa. Ya Teddy. Ya Teddy bon a contrat zongisa o. On va se mettre de 007. À 007. Où sont tout le monde qui est sorti? Monsieur Subaza wapi na bachangu kuna bafandi. Tout le monde est...
Ya te dit, zongi sambongo. De voir ce garçon te dit que Moïse a fait souffrir pour faire de lui un grand. Il dit écoute-moi. Il dit écoute-moi. Pour que les gens t'aiment aujourd'hui, Moïse t'a fait sortir. Tu étais néant. Il a pris son argent. Il a investi. Il t'a fait sortir. Si les gens t'acclament aujourd'hui, c'est grâce à cet homme-là. Les démons de l'ingratitude est en train de tuer et les musiciens profanes, et les musiciens chrétiens, et les églises, et le pasteur. Si sors aujourd'hui, tu dis Moïse, je vais donner $20 par mois. Même si c'était vrai. Mais tu es sorti. Tu ne vois plus de $20. Maintenant, tu es quelque part dans un appartement parce que quelqu'un veut te faire voyager en Europe pour t'amener en Europe. Mais quand aujourd'hui, si tu vas en Europe, c'est grâce à qui? Grâce à cet homme-là qui t'a fait sortir. Attention, frère. Fais attention. La vie est compliquée. Les gens qui sont ingrats n'ont pas droit dans la vie. Aujourd'hui, ceux qui t'envient aujourd'hui, qui te mettent dans des appartements, qui te donnent des dollars. Parce qu'ils ne t'ont pas vu hier. Pourquoi ils ne t'ont pas vu? C'est lui qui t'a vu. C'est celui qui a ta révélation. Et c'est celui-là, même s'il te maltraite, sois fidèle pour que tu grandisses encore. Un jour, tu seras indépendant. Ne te sépare pas dans cet impôt-là. Tous les gens qui sont sortis des grands orchestres du monde, ils croyaient devenir des leaders. Mais ils ont échoué. On voit seulement de Fali. On voit seulement de Ferry. On voit seulement de 007. Où sont tout le monde qui est sorti? Tout le monde est... Non, déjà, Pasteur Denis Lesi benza, nzambe na ngai. Pasteur Denis Lesi, bakoma ba ferre, ba fali na boso a cher. Ah! Denis Lesi me maramso osala penza no ata yo moko. Ozo pesa conseil kitoko pona mwana ale na liboso za na cher, bakoma ba fali na bakoma ba ferre. Ba pierre na ba petelo. Oro tanga bakoma bonte. Ah, ya Denis Lesi. Non, tonton na biso musakata moko. Moi asukisa mutu. Ah. Tonton Denis Lesi. Na cher. Okotanga kombo ya Eli Elina Élysée. Abraham na Zacharie. Okotanga na cher okotanga de roité. Un Samuel ite Pison ite yo ko faire na fali na cher. En tout cas to banga nzambe ko ya